ata nazwa masasi nakufa lokole bwele na bolingo na yo batelinga yaya. L'impresario Joachim Zambona kati na émission Oya la vérité. Nazali ngai moko kate me comme d'habitude nazali accompagné na mama Ani yende mutu comme d'habitude na ba yebiso déjà. Yem nazali l'activiste du jour, l'activiste linga ko mutu azali ko représenter banani batu oyo bazana minoko me bakokolo bate. Merci mingi mama Ani lelo na invité na studio awa pour être ya représenter biso sujet du jour. Sujet du jour c'est nini ni susu. Bon, sujet du jour ezali ya Marie de Magdalene. Marie de Magdala bandeko comme d'habitude mama Ani yende mutazali en charge de représenter émission oyo yem tasali ba recherche ne concernant Marie de Magdala place no so ba recherche ne sukeli pona ko poser ngai ba question de place wana tozali na poko lelo yo mais bandeko mama Ani précisément j'espère que le kola lelo zali ko lobela makamotali Marie de Magdala j'espère que on introduce makama basi tawa mais Marie de Magdalene wana azamwasi. Donc, ce qui est lobby basi. Merci mingi. J'espère que vous avez na makambo ya basi mais okokota mona ndenge osalaka émission femme dépassé to yoka na tena émission femme. Batata nyoso to lana émission femme, j'espère que to sepela gite passé boye ko kokotsa ba makambo na bino ezali ke eza ko tobla ba posha bato ba mama foka ba maintenir sur comme partout. Basi ba komika mwambo mukeka ekoti na ndako nake na kosomba liputa. Donc j'espère que na Marie de Magdala okokosa sous trouble telelo. Frère, oyebi soki bino mibale boyoka ki passe pour vérité za wana po oyebi ke vérité blessaka toujours. Ah, vérité. Soki omoni ke mobali nyonso na mission ya femme et sala ki passe abetaki mabaku. A changer banzela na ye. Vérité ezali wana. Ouais, j'espère que maman Ani na lelo yo lokola ozali ko présenter émission oyo ya Marie de Magdala. Makamwe mingi ezali awa ezali kotala basi. J'espère que au côté sous désordre bino basi presque vous akolanda biso représenté par maman Ani. J'espère que boko yela biso susu ba sujet na bino makasi ya basi to kanga makaka na makamwe tali ba mama mais ba mama ya mundimi ba mama Marie de Magdala ka to kolobela. Merci na poko lelo yo ndeko kokene musika te tozali ko continuer émission oyo. J'espère que na oya femme to lobela ki bakamba pomme na yena kabino pomme lelo na pesi yo cadeau ya manga oyo lelo pomme te parce pomme bon mayela bino basi etu na kamabe ya wana za déjà préparé lelo to kozana jardin de den te mito na jardin yani na ngete semani ko Jesus za kote na jardin mingi ngete semani jardin de den kuna Adamu na Eva zalaka wana pomme zalaka kuna bino mama botsaka biso na trouble ya wana lelo lokana yebi déjà été makama basi kozala na yeli bino manga ya jardin ngete semani. Mama Pani, mama ya mwana yele. Merci ndeko moke ni musika teto zali kozonga na émission na biso oyo ya mpokwa Marie de Magdala. Mais avant que na repo comme d'habitude, tango zoke ne kopema, nazali ko peso ba verset biblique oyo ke ne kotanga mbangu ba ko satan zali kozonga toza ko attaquer émission na biso. Mama Ani yo kuna ba verset ni ozana ozali ko recommander ba mama ba ke ne kotanga. Bon ke ne kotanga na Luc chapitre 8 verset 2 na 3. Et Moussous Elandi est Matthieu chapitre 27, 55. Donc, Luc chapitre 8, verset 2, na 3. Et puis Matthieu chapitre 22, verset 55. Merci mingi ngai pona ngai na ba oyo bazali ko landa biso na poko lelo pona ko éviter confusion na makamno se ko leka unoki oya ko loba bazo ko loba ka makamanzame me eza na mikanda nini boke ne suko tanga na Marc 15 41. Toza ko pesa nuka verset mike kaka Marc 15 41 botanga suna Luc 23 55 oyo mama Ani auti ko loba awa na Luc ngala zongisi na Luc na suka na 23 55 boke ne suko tanga na Matthieu 28 banana 1 5 ti na 5 bosuka wana Matthieu 28 1 ti na 5 boke ne pe ko tanga na mukanda ya Yohane Jean banana 20e na chapitre 20 banana na 1 ti na 2. Et puis que nous avons 17 même au Canada Jean 20. Bon mais kasuko sukisa na Marc chapitre 16 verset 2. Merci mingi bande konangai. Ngai l'impresario Joachim Zambona accompagné na maman Ani Temo l'activiste du jour, n'est-ce pas? Oui. Merci mingi bande ko toka nesuko tala bande ko place ba koningi sala ba makambu na bango ya kobin la Nzambe de tanto kozonga de to koyeba comment to ko
kotela na émission oyo ya mama Marie de Magdalene. Merci Mindeko kokende musika te. Vérité ngai l'impresario Joachim Zambwana ngai mnazali kopresente émission oyo accompagné na mama Ani. Mama Ani nini soza na ngona table na mso mpoko ya lelo yo. Tozali ko lobela mama nini ya Marie de Magdalene. Tonin koyeba mama yango azalaka nani. Mama Ani alobi mama Marie de Magdala yo to kolobela awa. Mama Ani siko yebisa biso avec précision information ni yoza na moto ni ngo yo ko yebisa so yebi concernant Marie de Magdalene. Oh, Marie de Magdalene ngana iba azalaki mwasi ya ndumba. Balingaki baboma ye même mutabikisa ki eza Jésus. Po mobulu moko azalaki na mwasi wana ezalaki ya ndenge mususu. Yango batu balukaki baboma ye. Samuzulu. Jésus ayaki ko intervenir baboma mwasi wana te. Merci mingoli ko bete mwasi wana tamba kangake na bikobo, n'est-ce pas? Baye bakangi na ba juif babi mwasi oyo atambole na mibali ebele epu aza mwasi ndumba boto kangi na balabala kuna ifoto boma eselo ba jona bibalwa na ba juif. Mais kolo yesu masi atanga mona ki bonga za ko koma na mabele epu apesi ordre na batu nyonso bazakana oyo nyonso amema masumu te na vina ya sala ka masumu te tikaza la mutali boso pona kosala nini ko bamba mabanga na mwasi oyo. Metango mukele kaki wana Jésus Christ tango atali boye batu nyonso balinga baboma mama oyo basale nini batiki bakimi basale susute nda atuni mwasi wana mwasi wapi bat balinga ko boma yo ayo aunus bakeye abi okay ko sala yango lisusu te zonga na ndako na yo nde mama oyo azongaki nini so yebi na mama Marie de Magdalene place ni susu peut-être yo tanga na biba za sukulu na Marie de Magdalene. Bon, na banza ye kaka wana pe akendaki tango bakundaki Jésus akendaki kotala soki nzota Jésus ezali wana tote. Wana za pena na confusion soki peza kaka yeto eza yete. Merci mingi mama Ani azali sukolo bayete mukolo nkole so kufaka na ekurusu. Mwasi moko azalaka na pembeni ya Marie oyo ya mama ya Jésus. Mais mwasi moko so azalaki na pembeni komo susu Marie ya solo mama Ani wana ozui raison ozana raison ete Marie de Magdalene yepe azalaka na pembeni wana. Bon, mama Ani, eloko mona na yeba mpe. Ndenge nini Marie de Magdalene comme on est Marie et puis prénom na ende Magdalene, n'est-ce pas? Na yebi tengana ngana tu na po na mona babenga ka Marie de Magdalene po na yeba ka pesoki Marie ezali. Na yebi te soki como na yeza no eza Marie prénom Magdalene bon na yeba ka penda te so ko expliquer nga. Merci sir Ani na likambona utikolo batebele bazaka pe na confusion. Bat bakansaka ete Marie de Magdalene de kombo na ye. Ce n'est pas vrai. Marie oyo oza kolobela awa balinga ba mema banga baboma ye wana tokoloba susu te azalaki mwasi bikobo. Azalaki kovana na ville oyo babengi kombo ya Magdala na ba mo juif elingi koloba building ya mulai. Est-ce qu'il y a tour ya mai building réservoir ezaka wande babengo Magdala. Marie de Magdala zako fana na ville oyo babengi kombo ya Magdala. Ya wana babengi Marie de Magdala. Nde place ona batolwaka Marie Mangandala. Mende kombo ezaki Magdala te. Mende azako fanda na ville oyo ya Magdala. Boser ani yebisanga lisusu. Est-ce que so yoka lisusu quelque part na biwa zali kolobla susu Marie to mwasi mususu ayena pembeni ya Jésus soit kosenga pardon soit komikitsa soit kosala quelque chose Marie ni suyo yebi to mwasi ni suyo koikolobisa na Biblia kaka na azako confondre yo polo biko yeba kapeza teke Marie oyo ya Magdala suki yepe kaka Marie oyo
ayaki na place bakundaki Jésus to ye mpe kaka me naza na mutuna oyebi so Bible eza koloba ye te mwasi moko ntango amoni Jésus Christ akoti na ndako ya mopagano aza kolia epa bapagano bafarise epuis mwasi wana atiki ndako na ye aye kosala nini aye epa ya Jésus aye kogumbama wana yo yebisa biso nano histoire parce onamoni okaptire okomi deja wana bon ndenge nayebeli ezali femme wana azali kolela epuis aye kolela liboso ya Jésus epuis abandi ntango azali kolela mai ya miso wana ezali kokita eza kokwela makolo ya Jésus epuis azwi mafuta talo azopansela makolo ya Jésus epuis bato bafarisien ntango bamonaki yango bazali kotala bazoloba me ndenge nini mutu oyo babengi azali mwana nzambe epuis azokotambola so na bato